On a grand frère Nangai. Malobami Nezate. Succès Zalaki. Token de Tozoé. Et Tozo Zélasi. La formalité ici là pour. Tout matin voilà pour nous. Donc, on sait dans le monde entier. Tout le monde est des fois à des images naïves. Qui met nous surtout parce qu'il y a un respect, il y a une polémique. Donc là, tant que petit naïf, des naïfs pour accompagner Bandeko, pour nous organiser aux soirs, quand on a un potoya, pour qu'il ait les retours. D'ici à 16h, on a bandit tout vous en bonne nouvelle pour les Congolais nyonso pe ba supporter c'est général de FAO. Finalement, Cornaye eza kozonga Kinshasa ce mardi 11 janvier 2022. Président de la République à s'investir personnellement à affréter avion au Ilongwe Kinshasa ce mardi 11 janvier et que Douala avant midi pe na ba fin et après-midi et kozonga awa na kati ya capitale Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, Nanzoto ya Mowei, général des FAO, grand musicien congolais, oyo akufaki na Douala na Cameroun et pa ya kende kosala mosala na ye. Avion wana elongwaki na Kinshasa mardi 11 janvier na ebisibino na kati ba membre ya ministère à culture na kati quelques musiciens oyo bazaki très proche ya général des FAO na kati pe avion ba membre ya famille biologique ya général des FAO et puis Adio Salim Bazalaki, Chaka Congo, monaka artiste en danger, alandaka toujours makambo ba musicien pe ba artiste Azalaki. Et voilà, na batu misusu ba ke kozwa corps po baya nango. Tokotika bino botala 2 ou 3 interviews to salaki na ba oyo bazalaki na aéroport avant bakota na avion pe bakenda na Douala na Cameroun pe tokolakisa bino likanisi oyo certaines personnalités bazwi pona kotongela quand même général des FAO mausolée botala différents modèles ya mausolée wana pe boye bisabiso makanisi na bino na commentaire. Parti à l'aéroport, Jet Ezali, le président de la République, Fatou Benton, a prêté pour l'honneur et artiste honneur et artiste des formes tout le monde. Merci le chef du gouvernement, le Premier ministre. Malgré tout tourner mi aron, mais ton état na caractère déjà pour tout le monde. Na ndenge oyo des fois ça dit makam na mboko yo, mais pour était un peu biso artiste parce que tu peux s'organiser tout ça makam na biso moko. Mais surtout que les gouvernement parce que le gouvernement a un bon abisso ba milliards et belé il y a autre on a biso bazala les autres gouvernement fait ça biso bazala bon abisso ba milliards des milliards tout état que nga PCA soneka il y a une montagne du gouvernement ça on foutre la terre là vraiment on les a été abisso tout s'organiser imiko tout za bomoko ce que nous écarts tout za bomoko pour la survie à ma vie na biso vraiment. Encore une fois, merci le président de la République. Mais le président de la République a mal entouré. Il faut l'entourage. Au moins, on appelle ça ordre de boy. On connaît pas ça ordre de sous-ordre. Il faut abano kanga kabango. Azu et l'autre on kangié akei makalo biangenga. Parce que moi na batu que nous on connaît moi na malamu to longa casquette masque qui président. C'est un bon cœur. Ah moi na malamu.
Donc quand on dit moi on a collé la famille de tous à la canaille, dans un bon cœur. Alors il faut être l'entourage, il faut combola, il faut être un artiste dans la tête. Il y a Miko, il y a on a grand frère Malobami Nezate souci zala qui tokende tozoa et tozozela formalité si la peau tomate na vol voilà pour nous donc on se maga na monde entier to rendre général des fois à dernier match na kimia no surtout parce qu'il y a un respect, il y a une polémique donc là tant que petit nae de nae pour accompagner bandeko pour nous organiser aux soirs quand on a écouté pour qu'il aller retour d'ici à 16h na bandi to kozana moni des fois zala qui artiste moko problématique il y a beaucoup de polémique à zaki na ngote en tout cas d'abord il faut remercier le chef de l'État tout le monde qui est un artiste premier ministre Nabiso merci. Mais c'est ça qui dit les arts, malgré Azara qui peut empêcher, mais tant que vous avez des fans, tu vas télé minam. Dieu merci, ça t'a ramené une compréhension. Les lots, nous autres du Cameroun, nous avons des conditions. Le problème c'est quoi? Balingi force à Imiko. Et on a lancé un message, il a même mis dans la photo. C'est une grande association. Imiko c'est une force. Je crois que mon déjà bah flux nango. On a la prise à Dieu, ça n'a pas un problème. Pour ce moment il comprend ça mais nous avons ça des fois au limite de fao et ça ali qui y a deux. La remercier famille de fao. Famille moko vraiment banda dans la porte vous allez voir. Il n'y a pas un problème. Vraiment, vous sentez que ce sont des responsables. Par rapport à ma famille, non, en tout cas, famille de femmes, en tout cas, va respecter la mémoire de femmes. À part ça, il y a des artistes. Il y a des Nzembo, il y a des femmes, en tout cas, merci pour la première fois. Nzembo qui toque ça, la beauté, Nzembo, il y a des musiciens, il y a des femmes. Non, c'est impossible. On comprend que esprit il y a des fois aux autres temps là dans la quête mais esprit les autres temps là en tout cas de lancer un message à tous les anciens musiciens Limiko après makambo oyo assemblée ça la mato ça Limiko des alaki to sengipe na maamisa qui des arts accompagner Limiko parce que c'est la seule association en RDC aux na ba membres belé pota ya mutu Mise monaka esika pota ezate kasi mosapi eyebi esika pota ezali liwana yo général de fao eza lokola pota na moto esika okufeli biso tomoni te pongi esali fitiringa bensomni siksando teseli valer na bomoi nanga sango ekomelinga lokola kake na matoi nakanisaki ezalaki ya mvula a réalité soka nzeta baoba ya monene ekwei le 27 na 20h butu moko très sombre na telema to na vanda nyonso nazosala kaka mabe général de fao liwe toke na porte na yo pourkui yo fongoli eséduire molimo na yo ememi yango en un clé de yo viva okomi mort otraverse na ngambo ya bawa tala paso tiki na mitema bana Afrika Nzambe pour kokanalize lisusu tristesse na mitema bana Afrika absence à général de fao etikali cicatrice na ba Congolais mon général okewapi Koka mobiba eza kolela liwa ezio na front nakata champ de bataille mwana batu ya mama nona fedeloko industriel akolela na pasi na motema
nakendeki mboka mosika mpona mosala mokili ya bakoko ebale ya Kongo etikali kuno komi mboka Cameroune ya fanfan oyebaka otiki Kinshasa na mawa talobosani Antoba Jacques obosani bienvenu Lulendo na Meranto obosani Chirake Lulendo na Henriette obosani Jekje Kongengi Mavuzi de Mukoko obosani Pojeko Jansi Mayasi obosani Dido Botele Sempose okomi na bicha ebaye koyamba yo indite abana kindi boyokani ezali kuna ndenge likanisa yeliyo kende dwala nzoke ezalaki surprise yaliwa na yo nandimi lelo ke tozali bapassager tokozonga mabele talobosani ngaka bose obosani bana Congo Central bana Kisantu obosani Lei Ouest igela coiffe obosani bienvenu Makanga Fabrice Mola obosani Bobena obosani Gile Maindu Dialo Dialungana obosani Eric Mandala obosani Modero Ntimba obosani Atuma Tubwana obosani Ritemvuki coach obosani Titi Espoir Kwangila Lele otiki Gigizowa obosani Kolivila obosani Bodle Kuyena otiki Nathalie Mvula bana Luanda Baleli Tony Lokabongo Alléluia igela coiffe ikote Alléluia Dalma Kuala Kelingolela na Patrick Amisi Jérôme Makiadi Simeyo Musindondo L'imbattable Churamboma Aïe, Kouli Média Eye, Kouli Média TV, Kouli Média TV, Kouli Média TV, notre chaîne YouTube. Fan Nyos décor Ilonga, l'élève du maître Faustin Soukari Elombe, Bato Nyos Bolinganga, Binomite me Soukaka, Bo s'abonner. Ceux qui vont s'abonner na Kouli Média TV, vous allez rater